Mérisaï, Payépé, Aro Mérisaï. Wow. Il a un parcours. Jean-Flix Bassassal. Il a un parcours exceptionnel. Il a gravi patiemment le marché de la reconnaissance internationale. Et ce soir, c'est un gentilhomme vis-à-vis de sa femme. C'est un grand soldat vis-à-vis des Africains. C'est une superstar vis-à-vis des Congolais. C'est une légende vis-à-vis des jeunes. Ingeta. Donc, bana bazali bana biso, pour soutenir bango, na conseil, na prière. Alors là, c'est le tonton de la presse, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Batotou Baliara Kibalachou, le président, le patron de l'équipe nationale. Vraiment, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres, Dakar, Banjul. Vous qui avez choisi Elenga Congo avec le cerveau-moteur Tressimé Elenga, laissez-moi de vous dire, Arsantissana, de nous rester fidèles. Today, sur le 23, le 23, le 24 novembre 2018. Alors, naïe quoi accompagner un confrère à moi, Jean-Flix Bassassal, le coach congolais, 4 fois grand prêtre. Lelo oyo aye kosolola na belle famille na ye genre quand nous allons moi prédote la ndenge vitesse mais na ndenge international ndeto lobaka ke koboya satan ya kala te pona angelu ya sika oyo zui non oyebisa na ite tala lelo Jean-Flix Bassassal lelo pena fandalité Tracy oh Tracy Tracy oh Tracy ici pas ye bango kuna bakosambwa soda ye oh Tracy Richi oh Richi mazolela Tracy Belenga mazolela Tracy Belenga tozoloko ta papier Elenga Congo Glody Diasika la mignonne hey! La mignonne Tracy Belenga bro Tracy Belenga bro Kata. Alors là, c'est le tonton de la presse, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Batotou Baliara Kibalachou, le président, le patron de l'équipe nationale. Vraiment, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres, Dakar, Banjul. Vous qui avez choisi Elenga Congo avec le cerveau-moteur Tressimé Elenga, laissez-moi de vous dire, Arsantissana, de nous rester fidèles. Today, sur le 23, le 23, le 24 novembre 2018. Alors, naïe quoi accompagner un confrère à moi, Jean-Flix Bassassal, le coach congolais, 4 fois grand prêtre. Lelo oyo aye kosolola na belle famille na ye genre quand nous allons moi prédote la ndenge vitesse mais na ndenge international ndeto lobaka ke koboya satan ya kala te pona angelu ya sika oyo zui non oyebisa na ite tala lelo Jean-Flix Bassassal lelo pena fandalité bolingo ya moto moko bolingo ya mama bolingo ya kale kufaka te soto kutani to kubalana donc bato tout baboulaki lokola Jean-Flix Bassassal bo récupérer Jean-Flix na kimba nini botisanga Jean-Flix ko botisanga lelo so monaki ko botisa eza garantie ya libala remarquer siko na ndenge international mama love donc big félicitations à toi tozokota na kati bomona ndenge venema ekoleka ndenge pena ke masolo ezalaka pena bomona pena Jean-Flix ndenge tozela mwasi na ye azokita en présence de tonton Juvenal Kibalachou, le tonton de la presse. C'est pas pareil. Kibalachou Juvenal Tracy Belenga pro para français
Donc, toi, Moussika. Toi, Moussika. La Maroc. Moussika, toi, la Maroc. Na Casablanca. Blaguité. Blaguité quoi? Qui bat la chou à Moyeyo. Mais je profite à l'occasion aussi hein, pour dire un grand merci à ma sœur, la joie Pichou Namado. Amado, il y a la joie, il y a la Pichou Namado, ma sœur. Le dragon de la monnaie. Le dragon de la monnaie. Nono Mukambu. Mais, et là, quand vous signez, on a Mibas. Mibas Bassasal. Mibas Bassasal. Na yokuta nsusu Nanasi Bassasal après des années en direct. Et ça lui a plaisir. Merci beaucoup. Mais makambo tout na romona awa na soirée oyo et rappeler nga pe et ko enseigner nga makambo belé. Pour par rapport ya jika@gmail.com. Jessica Kibala. Blague écoutez. Cœur présidentiel diamant d'état collection privée. Juvenal en moyenne. Laissez Mbelenga pour la même magie. Nasi Bassasal, Nibas Bassasal, famille Mobimba ya Bassasal, Tootika Jean-Flix Bassasal, confrère Nangai. Venanga ya tango mais de là on m'a massa nanga. Pour faire sur la talk. Juvenal en moyenne. Océan Nabiata, Océan Nabiata, Océan Nabiata, Kibala Show. Batekindo qui va sonner nganga basali rien. Vraiment na habité quoi. Vraiment na habité. Vraiment na habité. Love. Ah ngai Kibala. Ah ngai nzambe sunganga nazo fait moi ça qui toko. Moi ça malamu, moi ça comportement lokola love. Love Bassasal. Après 12 ans, les solos après 12 ans, les lo love na Bassasal bakuta les sousou. Ah Kibala show tonton JV batekindo ki basominga nga basali rien. Masala nga zoro mabia la levier 60 ans. Ah kata vidéo. Kibala show batekindo ki basominga nga tonton JV kindoki. Voilà, Tracy Mbelenga, ça c'est qui bat là. Ngayo vraiment quoi. On met ça. Qui tire na yo. Qui tire wana qui tire souka. Amen. Denge tu ko la prière. Zambe atika kabana na été. Makambo mingi esalamaka il faut kozala na bososoli na oyeba pourquoi elekilaki boye pourquoi esalami boye mais secret nyonso eza pa ya nzambe merisa ye mpe ye mpe akomerisa ye. Wow. Il a un parcours. Jean-Flix Bassasal. Il a un parcours exceptionnel. Il a gravi patiemment le marché de la reconnaissance internationale. Et ce soir, c'est un gentilhomme vis-à-vis de sa femme. C'est un grand soldat vis-à-vis des Africains. C'est une superstar vis-à-vis des Congolais. C'est une légende vis-à-vis des jeunes. Ingeta. Donc, bana bazali bana biso, to soutenir bango, na ba conseil, na ba prière, on est des chrétiens. Donc, pour aider, c'est là oyo, ba okende, ekende, qui n'ont d'engé nzambe, azali ko batela biso. Amen. Amen. Tiki sika pa ya chef de famille. Il y a Maman Love à présenter biso en un mot la famille et puis on peut sa place et puis il y a Papa Baudouin à présenter biso pe famille le la bana ba mi balé bazali wana ko etele to kuta na nzela to ba ke wana se mec na ngai bon kilo voilà et bandeli no su yango voilà na peut place na ça va bon fa Ah, na poto babali na biso. Voilà, papa atika biso. Azonga pepa ya papa na sa. Ye mama
tonton Pati. Hier, il y a le papa d'Abisso Arbre. Hier, tonton Patrick. Hier, mon abala Valérie. Donc, Valérie, il a dans sa vie, il a du bosso, il y a du bota. Bongo, Simon Nagaye, et ça, Valérie. Donc, hier, abala Valérie. Il y a ça, le papa d'Abisso. Voilà. Donc, Richard. Ouais, donc tonton Patrick, et c'est Gapo Yahi. Il donc, il y a beaucoup de Bagabiso. Voilà. Là, c'est la gravate. Donc, il y a beaucoup de temps. Là, c'est un peu de Richard, Fédé, Coco. Oui. Oh, pas de perdon, il y a des bails. Il n'y a pas si loin. Mais Boya, nous savons la famille. Ministre, voilà, maman Ngolo, maman Koulier, madame il y a tonton Baptiste, donc Gisèle, maman m'a pas ça. Donc, tout ça, première fois dans mon âge. Je pensais que c'était ce monsieur. J'étais fixé là, mais la vie. Très bien. Donc, tout ça, on va le Biso dans la Belgique, na Richard, dans la Zali, monsieur l'abbé, dans la Zali, voilà. Nos compiens, nos compiens, de épée, na maman Roussousou, maman Marie-Josée, et à sa maman la mission dans la Belgique, et il peut famille, dans ma famille, à sa merci. Dans la mission de beauté, demandez au Lugano, mais on Exceptionnel. Il a gravi patiemment le marché de la reconnaissance internationale. Usikate, bonne présentation. Famille Kakandenge, Bisoto Vandiawa. Denge Tuzaliawa, Denge Namutai Kuroba, Zana catastrophe ya famille. Ye moko ye wana, mbali oyo amemi biso awa. Yaya oyo, azalini voilà. Ye wana. Famille Assasa. Madame Naye, Yekulu Nasima. Toujours. Famille toujours. Grand frère Moussoussou, Yewan. Oyo, la ranzamia na biso na kata libota. Papa Guy, tellement peba monde. Madame Naye, wapi? Maman dit, ok, on va na kota na bana. Ngai Bukolo, grand frère, en même temps chef de famille. Madame Nangai Ye. Voilà. Au moni matato mavani kuna sima. Kemba, c'est la famille. Donc, bato mayebi secret ya libota oyo. Bango wana. Surtout tato ya zoko filmer, hein. Et le mieux c'est mon talent bien. Comment on
Oyo ndo mama ka Juvenal. Yeah. Comme on est à la télé, hein, l'air nyonso. Oyo tato yo balobi, aza neve la bicho. Aza grand frère te. Ba oyo ba nièce. Oyo mwana, oyo kuna nièce, oyo nièce. Je pense na bande ko tosaka na bango bango. Akuzamba moko ya kutana malomala te biso nyonso famille ndenge tozalaka ba grand frère mosusu bazali par bazali motivation famille na Kinshasa bazali oyo kuna représentant bana bana yo représentant bana bana ngai wana kutazaka je 5. Je pense que pour cette présentation, tout est avis chaud, la soupe qui n'a pas eu. Bon, la kanisa, sisi na biso, la première étape na biso, sisi, ngana zali porte-parole, il y a famille, il y a love, je suis qu'un porte-parole. Pour la famille en Nakati, Makasi. Il y a les lotés, mais il y a Kati vraiment. Amen. Donc voilà. Tout ce qui est Sika na ba maman, bon c'est la biso, Sika, Ponato Mela, Tolia. Et puis voilà, la fête continue quoi. La fête commence. Ça va, on tient à vous remercier sincèrement. Voilà. Yvon. Namona teo mutakutana na yo azanga kimia. Balelela yo mokonzi lelo yo bakoma litatoli. Basala yo confiance, lelo yo bazange lokote. Yawe na bomoi, efandelo akondima na ngai. Namona teo mutakutana na yo azanga kimia. Balelela yo mokonzi lelo yo bakoma litatoli. Basala yo confiance, lelo yo bazange lokote. Yawe na bomoi, efandelo akondima na ngai. Jali yawe, jali yawe. Akausi pinjoli ya bapasi na ngai. Apesi ya moto mokile pesaka te. Jali yawe, jali yawe. Akausi pinjoli ya bapasi na ngai. Apesi ya moto mokili pesaka te. Tracy, oh Tracy. Tracy, oh Tracy. Ici pas bango kuna bako sambwa soda oh Tracy. Richi, oh Richi.